Donc termine juste tout là c'est bien que le pango oyo makia na kufanda l'époque bandi ko bayebi yango des fois adai ko fanda malheureusement za suna bomo été oli monepe manakimia bana ngiringo to babi ke el marazo makamba solo TV za radio te découverte au salle le bastara ngiringi to là c'est la place bazai ko bazala na bomo ezala bomo été le pango bateka to bateka te vraiment biso essentiel parcelle oyo bazai ko fanda le pango yango vraiment to comme sikoyo bisika na excès no que to lié papa animateur moneno vraiment il y a BCBG bazaki azaki ko fanda à l'époque j'entends missile malheureusement ba teka déjà metem sur le solo faire go la salle no ba faire go la golo ngena liste oh ya solo papa qui a utali tegimo ça va matada fana ki tegimo sima nyangara ça o e fula e ko na ko maside nyele za nyangara voilà na de mona staff London si le la tambo na tout matikala ko somba ti na fait go le ko salier pour ça la fait go les anyangara voilà voilà ake bandal awanga ni nyangara oh là là biso tika biso ba mauvais souvenir si le longa ina ko ndima sétanité oh asa artiste yebani ayemaka bien très bien ndako te mane mambo yemeza raté mais fait go la ta ignorant donc yé pena wanga na kazaka mona ngingi te wanga na ngingi ya kumisa bandal ya solo vraiment mais abosa na bateau akola mama ba kasa na mbonda wazana ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko oyo nde tango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika touti nini te tomoni na nyonso tosali mekoli forever grateful I'm counting my blessing my way do I begin cause eleki mingi likolo na se kolekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oluwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya sondima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo nakoma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo pesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motima matoye yoki miso emoni minga koloba eza te motema eza temo emisala emonani minga koloba eza te touti mosika essentiel tokomi minga koloba eza te ya koloba eza te minga koloba eza te matoye yoki miso emoni minga koloba eza te motema eza temo emisala emonani minga koloba eza te touti mosika essentiel tokomi. Bonjour, bonsoir, Nabalagnon sur Yabiso Podcast. C'est moi votre MDC Vente, El Mara de la presse. Moi, ça me pousse. Moi, ça m'a dit que autre mardi, la plus courte de la presse, mais ça, la Maradona d'Afrique toujours dans le milieu. Alors, je me vois une émission, je remercie mon Kelnanga, Sanzam, mon bouillon, qui était la télévision, la bibliothèque, la téléphone, la bibliothèque de la grâce, la Naza. Toujours dans le milieu, on a remercié les sous boss, na biso bisika bozali bambote ebele boss Roni, boss Yannick, sans oublier notre caméraman à Londres, voilà checking bambote ebele, pourquoi pas. Na pesa bambote dans la famille Mathieu, là on a mon maman Laura Chou, moté ma boss live, pourquoi pas. On a remercié ba s'abonner na chaîne na biso Yabiso Podcast no Lobaka, chaîne des actions pour le soutien du peuple. La chaîne na biso so rappela bana bitike, tout est d'abord Felina, to pesa moi loso, moi secret, moi miliki, oh pas linga so moi les tickets na savon poussière. Vous pouvez contacter sur le numéro d'abord de cash. On a vraiment Nzambe accompagne la bino. Voilà, très chers amis internautes. Elle m'a toujours dans le milieu. Elle m'a yabi sur podcast toujours. Tu as combien d'ingrédients pour tout elle m'a na combien d'ingrédients sur le sounini. Tu as aussi découvert il y a artistes et musiciens, anciens, il y a qui lélo parce que tu as constant combien d'ingrédients là combien d'artistes vraiment. Il me basta rebelle local Franco Moli Moulepe Manakimia, Angela, il y a bien pourtant on a orchestre pour se retrouver vraiment. Franco, l'orchestre il y a OK Jazz, il y a un loi Momakia et puis Angela, Azaki l'orchestre il y a Big Star. Et puis des fois Moli Moulepe Manakimia, Azaki na orchestre il y a Big Star local Angelo. Et puis na Sam Mangwana avec mon ngiringi Azaki na orchestre il y a Afriza International. Voilà pena depuis que bana ngiringi pe baza ko sepla parce que l'autre zo la qui ça basta ya ngiringo ta mabele mame wana mo su jenta misine
yazaki na BCBG boyebie Tutu Kalouju idem BCBG Rio P BCBG Ferregola azaki na maison mère lelo comme orchestre na Jet Set Bikington idem maison mère lelo comme orchestre na vraiment to ça ba recherche to ba combo wana mo susu Mimi Lei to mo lisusu Bercy mwana pe mwana yangiringi ozalaki vraiment ata mona na ba orchestre lelo yo aza mikila poto donc lelo pe to zopena ta ya relaxa bino mapangu ya ba star nyoso to tangi vraiment parce que ba te ba ye baraté. Pour ça, les stars, nous avons même la commune, nous avons la communauté, nous avons temps pour la scola, venir, on va y qui va mettre sur solo. On a préféré faire une découverte. Il y a des musiciens, il y a commune, il y a des dans tout ça. Maintenant, Tokoma, Tobanapa, Franco. Ceux qui n'ont pas les sur pesate, les biques dans le quartier, bazali moi les solo sur pesate, to leki, to la quelques mapas au star, on attend les bino. Oyo toye bidon tous la même morale tous la kaka na kata biso podcast émission to réseau contact tout ça là ba commentaire tout partager ka bo like kaka ya on peut sabiso makasi yo ça ba découverte donc bana ngiri boza partout dans le monde boza derrière ko sepela pour elle mara de la presse lelo enseignement découverte ba star ya minene auto ba kina commune ngiri donc même morana réalisateur na ngaza sima caméra je sais mbungu tu me ko avancer total là ba pango ba star to beta mo li solo ndenge za la kaka et c'est nga tous toujours branché connecté na chaîne Abisso, il y a Abisso podcast, il y a Abisso podcast. Non, merci beaucoup. Voilà, très cher ami internaute, je vais expliquer que Franco, nous qui des acquis bon à sur l'avenue Bosengi, direction ya Asosa Chaba, non loin à marché Bayakame, tout qui déjà ba news qui ba teka déjà le pas longtemps Franco Koufa qui ba cousine et ba ndeko fanda ba Koufa pe puis déjà ba teka le pas donc moi to côté zate moi peut soir ba yi qui ba zinga a ezate parce que le pas on so ba teka za ba tout sous donc termine juste to la sabino que le pas oyo l'homme makia dana kufanda à l'époque bandiko bayebi yango yo to suki wana te to ko avancer to luka quelques parcelles ya ba musicien on a cité ba kombo ata ba teka to koma to la kisaba to kido ça découverte wana zaki à l'époque même ngai el marana zaki te par rapport on est aussi d'information ezaki le pan oza na avenue Bosenge sur direction ya Asosa Chaba na katikati donc to la kisibio le pan oyo grand musicien na biso a bané ko fana vraiment place à Kenda molimo ne pe manakimia to avancer na biso ngai na cameraman na ngai je suis mbungu to luka bisika ba musicien mususu ba zala ko fanda ndeto yo sa découverte ya ba musicien ngingi to lesema pangu vraiment ya bango bané ko fanda bazala te to lesema image parce que dei bana ngingi a to ko saté bana ngingi personne to ba code ba commentaire ba ça ba commentaire vrai pour to ko saté TV za radio te Montréal la na do sa musaka ndingizala merci. Ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso. Voilà, très cher ami internaute, ce que tu as tout que papa ba Jantamissine, ya BCBG, au passage moi ngiringi na tanga ibno ba non l'auto ça la découverte ya ba star ngiringi ba musicien ngiringi parce que ngiringi eza moko ba commune o bisi ba musicien belé. Ata ba musu ba nimaraté ba ba ngiringi mais bana quartier ba ebi kete bu tete Lazara a kola a salabo. De ba pesi so information ce que tu as venu Boseng vers Sayo, tout kende vers petit Sayo avec 24 tout que mon papa Jantamissine ata zate ata lopango bate meto la sabino ka place oyo Jantamissine ezali ko bimela donc esenga lelo pena émission lelo bosa ba commentaire bana ngiringir a to ba star na bino ko bosa ba commentaire bo partager ba o liker ça pena kito makasi to sala nkandi to sala na bino na ko ma to ba Jantamissine après to zongi na bino kala minute bosa toujours branché pe connecter la chaîne na bino ya biso podcast merci beaucoup. Voilà, très cher ami Abisso podcast to comme sikoyo bisika na exi bino keto lié papa ba animateur moneno vraiment bi ya BCBG bazaki azaki ko fanda à l'époque Jantamissine malheureusement ba teka déjà le pangu yango ba teka en deux parties donc on a droit à kota te pour zaka libana pour ba teka mais c'est arrivé que to ke pas sister ana ko fanda ba membre fa bazali wana pena to kota pena tina ka pour recevoir ba ndeko parce que ba linga teke ndeko na bango ba bebisa ele ba réputation na nemobwe to ko ba nyanga wana ba ike ya baloba to ko ba kanza wana ba ike ba mission to ko ma ba loba depuis ce que to
malheureusement bateka déjà le pan wa deux parties to laxi binora ke TV za radio te to ça découvert c'est ba star nyonso ya ngirenge donc ba star nyonso na cité ba kombo eza ba star o vraiment bimana ngirenge wa to limité parce que musu ba obima ya lobi lope ba koyeba o to yebi déjà ba ça ba succès ba te ba yeba raté ba za ba star ngingi ne na cité ba non ah wa sikoyo place inde on a biso Jean Missine azai ko fana malheureusement aza surtout bateka pe déjà parce qu'on est parti to soki on a te to avancer to luka sikoyo e ba star mususu to sala ka ndenge zala le baka toujours branché pe connecté na chaîne na biso ya biso podcast na ozo nous calamité merci biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow. Chers internautes, laissez nous okende ko like ça va pas ba star musu wa mana ngiri mais to kutana ndeko za bona histoire ngiri ameka ko bete biso bonjour. Bonjour. Comment nani? Nicodème. Nicodème, c'est membre ça. Vraiment béton tina tatouage. On appelle la golo hein. Ya makila. Ah, ça tombe bien tant que mon ngiri bete biso dans l'histoire iso la ngiri on za ndeni. Et mi ça ba star toté. Quand tu commune c'est Kinshasa nginga da première commune o ba commune tout na nyonso. Ah, tiko le baba. Donc quand tu regardes na jogoté, on a jogoté international gela okanga. Aleki va jouer tout et dans la bande joueur bon traité. Voilà. So des sur les musiciens. Musicien okangi actualité comme mobimba zara moko fait gola fana ngiri. Donc vraiment on appelle ngiri. Afana ngiri akola ngiri. Na veni. Na le kolenge. Direction. Le kolenge bakina nyanga. Ka direction c'est quoi ça yo petit 24. Voilà. Baba Bindombe. Ba j'ai des FAO. Bon Congo. Pauvre guide digital. Prêtre de Mila qui me gâte à Tigabiso avec le diable les sous. Papa Fololo. Donc basé belé. Donc ngir aza fin. Mais ba commune be ba lo ba ke ba star mususu bo benga ba star ngingi ba bazana bo na ngiringi te ba ko na ba banda ba ya ko ya ngiringi. Te. Koya za problème. Oko taper mboka oye. O sala no l'autre na art oye so ngingi fouille comme so musicien. Ça va sans ça va bon. Donc ba ko ça va na kinité ngingi za meilleur commune le ba commune tout. Voilà. Sans oublier l'homme de bon qui est en États-Unis, passé sous talent en Amérique d'Afrique, je suis bien dans Tchumba, donc ma ça avenue Oyo, Bosengue, Chata Missile, voilà, Babindombe. Si le route ailleurs à train de la masse naïe, petit naïe. Donc Babindombe est moi ngiringi. Bosengue là. Donc, et là on a avec la 7e casse, ça a rendez-vous, ça a mon corps. Rendez-vous, ça a mon corps le 7 juin, samedi à Oyo. Il y a déjà rien à faire les padres. On a fait ça dans 4 ans, les padres, ça a un cadeau. Tellement ça mon lobeli. Ah, vous avez porté parole à faire. Tu vas l'obéli. Ah, il y a bien bien les padres, la comprendre aussi quoi. Vraiment. Aïe aïe aïe. Eh, na suis 4 ans na jeudi na zana njili wana suis vol na vale na comme Belgique, ça na côté ndolé. Dimanche na pem na bana Bruxelles 13h massive. Yeah. Tozawana. Il va y fêter déjà Rennes Royinda. Na bi de solilo basuke ezanta ke mona ngirengere et ça pena ki tomba. Pour te ko tela bino le. Oyo na go bete la 7 ezaraga. Ba commune ba PD wana ba commune oyo e fing sakini. Wani, wa commune. Commune bandali. Ah. Bo yebite. Commune bandali. Kuna po René faut za PD. Faut la PD voilà toke. Merci ba na ave na ba matoi. Batika ko influencer bana kin. Voilà. Ngingi eza complexe à communauté. Très bien. So bana ngingi bana ngoto tongo. Voilà. Tozali, toza fier na ba joueur, toza fier na ba musicien, toza fier na ba prêtre. Très bien. Donc autour tout Hollanda biso ba comprendre ba que commune bien ba commune toza commune ngiringi. Voilà, c'est comme ça. Na sepeli mère malgré tout l'équipe soit caméra na sepeli makasi qui s'attarde ezabeka ba mona yo ngada ba to mona na bango. Voilà, toke. Mais la émission tina pote wala na tout en tout cas biso le libanda parce que il y a biso podcast c'est une chaîne internationale boka mabanga libanda mboka pena nake ba fe na ngaba hotel ya émission o fe na trésor pembele na Paris. Voilà Yannick Kaye ngave merci pour na cadeau na joaki basket à Jordan nouvelle collection là tant pour lobby ve à ça que on a boulé dans la temps dimanche na Praille. Voilà pour
makambo ezebele nabosani te papa fololo nabosani te adebayor nabosani te mystère ngimbi sans oublier tens kaka bonheur beni capable nabonga mabanga nanga bango ata bo ezaka te $100 eyaka fin du mois zana muntu akabla kope 1000 fois chaque jour soigner la relation ça compte gogo mikanda Zouzumali ba président Lou Bazar Steph ma bande de l'école, les amis de passé tout à l'heure, mon Steph. Très bien. Mon compte Seda, nous sommes tous aux Awa Doc. N'a pas ça ban à Bouvan. Mais ça ban oui ya. Liverpool Jenga. Voilà. Autant de mission. Toi ne mission moi toto ça na musée qui ndingu to fini kokombele wana. Oh là là. Tombra le pika. Kokombele, yo so sega ka, on a daté ki to moni na chose na podium adi na mona mukina ka de auta bumbu. So sega toma lipeka. O te makuna okubate. Ode. Yamabe. Yamabe. Oh là là. Donc, je suis dans mon moto. Donc, moi souka pour la conclure. Abele mam. Nina bosana. Nina bosana. Guerrier, non c'est guerrier. Merci moi na. Oh là là. Oui, elle a fait une. Merci. 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 Ça qui nous est bondo hein. Bondo. Merci Bondo. Voilà. Merci na Bondo. Moi mutinanga tena tona za na à tout moment tant c'est un mouvement mais tout à qui ça peut venir voilà na poto hein na mikili voilà c'est comme ça tout azana posa nanga na pe numéro nanga téléphone très bien ozana posa babenga yo ozana posa benga fera ye ba yo oye ba yo très bien plus que ça 43 998 69 89 67 Nicodème tout le monde Gaulois voilà voilà ngiringo to ya tongo voilà. Très cher ami internaute, vraiment ngiringi a bête biso li solo vraiment ngiringi o musuto yebagite babi ngingeza commune ba star bagisu moka ba star to yebagite babi ndo bebenzo kana mwana ngiringi en tout cas vérité biso za pa na bana ngiringi boza partout dans le monde qui bolanda na Bruxelles boza na Djoubek bozali depuis que l'Allemagne bozali boza partout na Paris donc pourquoi pas na mona sous la maintenance pas za mwana ngiringi a tongo na Bundes wana ba mbote belé donc on continue toujours comme ça la découverte au sala pour na ba star amine boki ndende ko mbala ucholoba ngiringi eza meilleure commune misa ba star amine no tout cité ba note ko ma place ba ndeko France so ba teka lopango to relaxa kaka donc ça pena ki to makasi et senga ça leli aba boke di yeli papa social ye pe ngiringi ngamu pe na pese da mbote papa social voilà toi avancer total ta bapora basta mususu quand ndenge to sala na bino to ça toujours bon chez pe connecté na chaîne na biso ya biso podcast na ozungi na bino kala mingi te babi. Voilà très chers internautes à to komi bon na direction ya petit sayo bisika balexi biso ke defa no fana na venir mon koto to meka to pousse la bomo na lopango defa o anai ko fanda malheureusement za suna bomo ite molimo ne pe mana kimia bana ngiringo to babi ke el mara so ma solo TV za radio te découverte au sale le basta ngiringi to le na ba place bazai ko bazala na bomo za na bomo ite lopango bateka to bateka te vraiment biso essentiel parcelle oyo bazai azai ko fanda dans lopango yango vraiment lopango yo de on a biso des forces avec et puis à nous répéter PK recruter ba misé belé les le ba comme pour évoluer na ba orchestre na ba tout temps ba commoter des fois azalaki ko fanda awa na première parcelle juste na koya direction ya petit sayo na veni Mokoto donc yango pela Montréal déjà zwelingango to suki wana te to avancer siko tout avec ba star mususu to le sema pa mususu ka ningi za la pour TV za radio te lelo pena découverte ya ngiringo to ba ngiringi ba bi ngiringi za meilleur comme mais ba star amine donc to ba no pour ba musicien mais à la prochaine émission to ça peut découverte ba joueur na ba jidoka ngiringi donc nyo so ane senga bo ça ba commentaire hein bon ça va commenter, bon partager vraiment. El Maradona toujours na milieu Montréal, nanga tout meka ko avancer, tout maintenant pas faire recouner va venir nyangara, tout c'est la cap direction au petit sayo. Si nyangara, tout le ça pas faire rigoler avec au fan donc tout le ba yiki ba lobela ka ndenge zala. Nous avons calamité, merci. Voilà très cher ami internaute, mais c'est bien là où tu obima la direction à petit sayo, tout pas ba défa
to kota sko vers avenue Nyangara o eza avenue ya musicien muneno yo alors ça la pe fierté musique na biso même partout dans le monde ba bi Ferregola avenue no fan na ngo après to kende et pas ba Rio o za ki musicien BCBG vraiment parce que avenue même avenue Nyangara o eza avenue misi ba star mi balé donc la Ferregola na Rio ya BCBG donc ba musu ba lobi ki te Ferre balinga ko like ça te pour d'abord faire banda ko foot il o pas on a bango penate par rapport à selon ba formation d'azui j'ai le pas on a bango te j'ai le pas ba ko foot là même aux a lokeling de 8 ans like ça ngote mais to ko avancer au mona ka venir Nyangara o a venir faire rigoler vraiment de sa musique serana OK ba répétition na la zamba outi la zamba ya ndo yemba na balabala moi ke na terrain bondo yemba fond la voix pas comme o aza oyo et là il peut soutien bana ngingi parce que ba ngingi balingaka ba nous soutenir faire rigoler ba OK tikina ba répétition ça la lelo faire rigoler comme musicien muneno vraiment minga lo beza te bino boye bi TV radio te ba faire rigoler ça la vraiment na musique na biso même libana mboka na biso adore venir Nyangara yango ils a venir faire rigoler à Kolela ils a venir faire rigoler no fana bande ko na mama na papa zaki pela bo moité donc to avancer to Lucas ko pas Rio ABCB je pense qu'ils même à venir faire la même direction les babi qui fait balinga relaxer te bana Nyangara bana ba relaxer pas faire été et moi plutôt relaxer te relaxer ndokara à venir au faire rigoler azeko fana venir Nyangara o ça bona dire soit petit sayo na sayo donc to relaxer bino vraiment venir yango biso to lingara matata te to lingara te to ko na caméra bo simba bene ba yike ba kanga biso to ba kuna ba ménoncer biso to ça la juste musala so esengi to lakisa so to lakisa te parce qu'avant tout ça là boy toujours na moi information mon boy toujours information moi vrai après to continuer na caméra ndenge zala kaka jamais to yaka ngulu pam ki ni bobi ka mboko ndezala omega musu za pa bambi caméra na se émission pe salamité donc venu no tam les venir au faire rigola azé pela ko fanda bino mo na venir Nyangara te changer à l'époque izaki boete banda ko etongami bato sika bakota donc presque ba star rebelle to okende ko visiter ba pango na bango ezaka ke bateka lopango bazaka lisute boy mais bon on a pena que zap pena to famille zali c'est que héros amis belle misato mais to quand toujours que ça découverte na biso vraiment on a toujours à venir Nyangara venir faire rigoler vraiment star amboka bimela star amboka zako fanda vraiment ko sabino te faire rigoler pena ti okende ba répétition na wenge na nini na la zamba playa no fana ba no buta bon ana ko mina ngiri na senti ne pa ngiri pasta vient na mo ngota tonga wana vient na ngapela ngiri pour elle m'a rappelé na zagi na sa mona kasa mais na fana bena ngiri donc bo tenir biso en rigueur parce que to go la c'est le pas bon te bande ko ba boy ba la kisa mais ni to tam sa caméra na veni o ayeba comprendre azaki bo comprendre ya to sa ipela bongo to lobela kaka o pena te azaki na na lopango ate changer na ngo yeba bana ngi pela boza pena motiver bo ça ba commentaire bo partager mission parce que le tout ça découverte ba star to lobela ne ba star ngiri à la prochaine émission to le ba commune sous to le ba star na bango total la siko na balance commune nini o eleki na ba star rebelle tout ça on se forme élection ya ba star ne bana ngi ba lobby ngiri eleki to ebi non to point d'interrogation to yeba ngotan sur to tala pe ba commune mususu après na suka to ça la balance to compter ba artiste parce que déjà to nanger na Franco, Angela, Defao, Samangwana, Gentamissine, Tutu Kaluji, Rio, Ferregola, Bill Clinton, Mimi Ley, Bercy, donc, la babine de météo, j'ai déjà dans 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 stars. Otoyebi, 12 artistes et musiciens, mineno, basali, puis la fierté, ou ba moussou, ba koufa, moussou, bazali, on continue toujours comme ça, la fierté, la musique, na biso, il y a na kini même, libanda, ya mboka. Donc, ba découverte c'est ça quand tout ça ba découverte ba place à ma ba place à malamu photo make up ko beta moi histoire ya commune to la recipe mon star à commune ça la bena c'est bon et motivera ba mandeko et so bana ngiri ba libana mboka c'est retrouver Nyangara venir nanga elle m'a battu pena caméra Nyangara les to tam ça ba ndeko déjà ba yebi déjà place
ndeko na biso faire regola ndofana basi ba monde déjà le pont ndofana to tamusa caméra bo mona bino moko après to ke luka place to comité na moi quelques musiciens auto communaux place ba ko fanda te to ko ba yike mo boy to besi so mo lisolo pe ngiringo to ka ndenge zalara après to e ba to sala na gérer bino ka na gérer bino na gérer bino ka na message ko gérer bino menga na senga kaka ba commentaire na bino vraiment to na dans les besoins ba commentaire na bino to bo sa ba commentaire et motivera biso non mon ba commentaire na bino te ba fofre na nganini kaka bokangela ba kana sa bino ni ngalinga na bino makasi donc bino faut la isaki bolinga nga makasi bo sala ba commentaire et motiva pena motiva journaliste senior jamais journaliste on na sa émission commentaire ezate atana tala mission commentaire ezate non e ba défaut na ngandeni ta bo sa ba commentaire moi ata bo critiquer et motiver biso ata bo encourager tout ça on a besoin na vraiment na musala auto salaka donc to compte toujours ko tambola na venir nyangara asko to bima vers ça yo donc je pense que bandeko ba pas faire régulier d'abord monde déjà parce que ababité abalinga na boko laxate ba pese exemple ba fali ko na makelele balinga ko laxate ba faire ba golo ba boina ba golo ba bona bongo laxate balingi na boko laxate babi ba wario ba sika bon eza mama golo wario et continue mam tant ça découverte à l'expo à faire ba wario ba ça ba sika donc à to ma vers ça yo to tout na scopa ba rio parce que BCBG sopeza azati azaza la raté to l'axa lopang sopeza ke bateka to la sera juste libanda pour tout l'axa bino ke na kacha podcast to ça la mambo et l'axa et puis ça a différence et puis ça a différence na ba chaîne musuba ça ba découverte maman biso ça mutemba ko kita donc c'est ko tambola na ozwa moto te na tambola peut-être dépa na solo là et qui est bien so pese moto to zanga ba moto te mais biso to tambola pour na relaxa et bi ke bana ngiringi bana nyanga ba CP na vena bon l'autre au visitant vraiment to kende to ma vers ça après to luka de ba place ba ça musuba zali to laxa ka donc na moni na ozong la bino kala mingi te na ozonga bilo kala mingi te tozaka branché pe connecter na chaîne biso ya biso podcast et tant tout n'a pas ba rio ou na BCBG après tozonga bilo kala mingi te. Merci beaucoup. Voilà, très chers amis internautes, vous avez toujours la venue Nyangara, vous avez dit que mon abisika star Rio, il y a BCBG qui met au côté de Bandeko vraiment, pas de bazar, na faire à quoi la na quartier à Ayaka Koya, ça vraiment moi na aboté na ngiringi, c'est la information de Jubilo Boyo quand kaka na émission dans la découverte de star ngiringi, tout ça na papa va bête pe na faire na staff London, va faire bête na staff London, donc bête la biso moi les soirées mais na faire rigola, pour ça nos papa caméra yango ezala moi tout solo là vraiment. Bonjour star. Bonjour maman. Kombo nani? Michel Kaza Mbunda toujours. OK, ah to za wapi? Za nyanga sayo 24. Mais pour ça ka mona ngiringi to la mona commune mususu. Asie di koko. C'est ba te belé ba yebi, onebi ke ya oyinda. Naebani trop vraiment parce que ebele ba bete pe bandu etebe na bango ya le bamingi ka yo yebi ezala raté. Voilà. Nazo sepelaka nde ya trop na nde tokutani. Très bien. Plaisir pe ya bien. Eza pe na mwa tamo pe tokutana. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Bon. Fait gola za massa to vanda na nyangara. Abandoza na se biso na likolo. Donc c'est des petits sayo bino ana sayo. Moi katikati mukie avocat obaluka couloir ya petit 24. Mais baboy go lakisa biso babi balinga suko lakisa le pont wana te faire gola ba futela do balinga ko to sute to tambo to moni ngote. Na sepe kuna na moni oboto betaka mo lisolo pe faire gola ta mona ngirengere. Ozala za na etoleka. Bon, ezali nango pe to mo ezalaka ti lelo pe so komi pembeni au mon espace. Eza pe bien na nde pe tozala pe mo ekiri na ba dentiste les blancs ba nini masala ngai ya utara ba jubek pe ya pe ba nini. Tozane pe mémoral ba kangama toujours na fait gola ba nini tozala na ba. Na kombo Kaza Mbunda voilà. Toujours ngala nyanga na nyanga sina sala pe ba tozala ba to vanda na bango tozala toujours mémoral. Faire pays sous pire mutu tondoza na ye donc pe ba rumba de jeunes ye pa ye bingai to kenda na pe ba rep to vendre père mo pe mo lo mo bo to za besoin to se soulager to za même moral ya za mutu to le bela to te zo se pelande po ye cheta aza toujours fondateur biso to se pela mingi to za soutien kasi moi mai
tozalaka mo tozalaka na staff London on est bon vina zaki président zaki ka faire bon ezaki za le voir moi aza bon moi azali na ye azali peka mona ngirenge azali peka mona ngingi bo bateka siko na nyanga peka na mwa liboso bateka toza siko leader oyo azosala biso po tozala leader oyo azosala po tozala mikolo wa Roma Mankota leader kombo père PDD aza normalement ngoto toujours ngoto tozali ape tozosala contre ndule mo tozobetaka nuit te chez ma colonel awa tobeta vendredi so tozala pe za moins sengo bomona ba image tozala wana les 30 au pays lisusu tobeta ipe na bondo pas ma mère asa tobetaka toujours biso to travailler mais na kacho maloba te bato ebele bazoniye commune ngiri babi commune ngiri eza ba star te ba botama awa eza ba star mi ba uta ba commune mususu ba yande ko fana ngiri est-ce que c'est solo parce que bapesi comme exemple bapesi Ferrigo la fanda abaya ko yeba futela mais Ferrigo la kwenti kwa eza le port monté offre le port ba feri yango do ba futela ka déjà bazalaki nde balongwa bazali ko futela boye tant ba yé te chez tant ko chez ko ya tant yo yé na milieu où tu es bagité tant tu y awa tu se comprendre ngana yo tozovana na nyanga c'est comme ça yango moni tu y banaka siko na nyanga awa tu y comprendre fait gola kazambunda biso nyonso Didier Roma banini bazaoul voix moi tu y accompagner awa na nyanga yango moni toujours tozaka na nyanga tozobeta pe bandule na pe bandule 6 cm fait gola za toujours motu biso pe to lingaka pour un jour pe to kutana to ça moi et le mot penaye va sentir oui staff London sait que bien ils allaient toujours tous allera toujours OK c'est un biso staff London sait que bien voilà betaka tous les temps ba dimanche ba samedi to répétera même moral art ya on a se pela ya trop to prendre ba producteur au pe ba roya ba soutenir ata biso na orchestre voilà siko na tanke yo musicien pe ngiringi ko soutenir ba musicien ngiringi pe do yebi pe ba bima penda et ça on a bien parce que au biso za on a liste na habité so ba musu ba bakisama voilà tout kaluji ba bima banani ba jantamisi voilà que betana ba on orchestre na staff London au mona janta qui ça na soura moni aye bah voilà Blickington qui travaille na le staff London aye billet moko kazambunda toujours tozali et belé pe mingi pe bazali ka to beta na bango kasi po moi image pe yo yebi biso pe mo boy ba voyage biso to zaka toujours même na makambo to se travail ba ma ça pe belé to beta na bango ba kenda ba Esther Longo ba professeur Belmondo voilà ba to beta na bango ba Belmondo ba beta petit na ba wenge musique ba yebi très bien Belmondo to beta na ye wanda zaka titulaire na biso ya orchestre staff London to zaka amglo voilà siko de na minute te to kabwani tika na leader moko nani Roi Mankota toujours leader nde tozane toujours na mabele awa yem ta beta vita imana voilà ka faire go la beta staff London yem ta beta Roi Mankota ba papa PDD yem ta zo sala PDD aza toujours na top ngala on se prépare à trop besoin image na biso bien boyo ka PDD sera zo travailler bien zo travailler te la biso vendredi to beta schéma colonel et ça moi bilingue tout non non moi mingi on a zaina moi ngauna olinga beno pese la sous commune bien ngiringe poza commune ba star l'autre soit découverte pese les ça pina bien makasi normalement ngi eza toujours voilà tu vois na pe ba leader ebele très bien o pe batambola ozoka bazobima banani batala ko basel bakombo banani nani o abimi pa wera abane obora pa wera nani comme Zokima Kassaza petit la bino bercy moana voilà toujours tozalaki ba mwana Congo voilà tozozana bango tozana ba do ebele ba
36 po chombo do biloko mabe toza toujours na morale totala pe bakinyenga tozali ozotala pe wi ba donai ba sele escape toza biele kaka donc sele obe mwana ngingi siko bakombo tozwaka apparemment etake motu pe babalansa ok voilà. Trop on a petit dans Mbisi toujours leader toujours balancé dans ma cam voilà ya no azali toujours ko la mugaya tongo voilà ma pasteur c'est Magua azali toujours en personne voilà merci beaucoup c'est bon Mbonda voilà wana bakoma ngo chombo mutu mabe voilà na sepeli po petit dans la pesinga idée to vanda na négocier na bino ezese ngwa na se pega na orchestre ngasta mais ça numéro de téléphone de ça parce que bato ba yebi boza pour ça contacter yo mais ça bien numéro de téléphone de ça là bien na opesa numéro de téléphone kasi za na chumbu po na yo kanga na hôtel trop de marambo opesa nga na obetango voilà très cher ami internaute tu dois toujours na commune ngiri donc tu dois toujours na venir Nyangara au bande ko basé belé to ko beta penali solo parce que abayike musuba bio faire gola kutu ngotanga su commande na ngiri abazala te bana lopangu te bana adresse te dona so na bango na so pe na deko azotemela la Jésus de Niasa mbote papa mbote maman comment nani comment nanga ready ready et puis comment Nyangara ngiri mwana ya bambili Nyangara za commune ngape na vanda eza venu au fanda trop beta biso no solo faire gola sa no ba ke faire gola golo na liste muto aza ignorant ya solo papa ki autaki tokimo sa fama tadi afana ki tokimo sima Nyangara za o e fula e pour le loko masjide niese za Nyangara voilà na to mona staff London si de la tambona ta tout matikala ko somba te na fait go le ko sali pour ça la fait go les Nyangara voilà ake bandal awanga ni Nyangara oh là là biso tika biso ba mauvais souvenir si le ngai na ko ndima sétanité asa artiste ayebani ayembaka bien très bien ndako te mane mambo yembezaka te mais fait go la ça ignorant donc yé pena wanga na kazaka mona ngingi te wanga na ngingi ya kumisa bandal ya solo vraiment mais abosa na bato akona mama bakasa na mbonda waza na bato akona mama kitoki motango uta matadi ba fe na tili ba bela kaminya fait go la sala eloko dans staff London bata mbunda somba te ti le ba kemba ti ba fe ba koma na ba boutique boye ye asala ke loko moko te staff London ya bimaka na ba moins de vivre na ye ba la na ye ba mbongo na ye ve fois teka fois zambonga ndaku pour le la vivre pour tango na makambo staff London na fe gola to bamba fiche abeti ba conseil ba de ki gola bango ba ye ba sali ma metali mais si le rada doum voilà attends mon attends micro attends asombate staff London c'est peut-être bo gérer ma bête tantôt silika ta va espoir wenge te biso tout en espoir wenge fait gola akoli a o esali pour le là comme fait gola eza Nyangara a fouté likuna na se to ko kende de zuba image ko de faire avant ba boya ki ba bité bolinga ko la ça sous TV ke ba fouté là to le la fait gola fort azan chanteur OK les ba chanteur tout le monde ma koyemba mais fait gola nde aza ingrat oh là là parce que bato tu ya fana bango lelo ba kimba ma fait gola sana makambu fait le bio kasa na mbunda asa muto ko sana o bazara zara pe na faire pe la trop bato bato ba kumisi fait gola bisa photo botama voilà mais ye lelo azoration ba mwasa na été abosa na Nyangara jouer na Nyangara kindaka na lupango oye avanda oya fotela apesa osenga apesa voilà mais tu as fait un conseil à Wangani Ngingi. On a un bandal. Oh là là. Et la vérité. Vérité, pas bon, vérité blessé et soi. Ok, tu entre parenthèses, faire réguler Wangani Ngingi. Basta nini opena bobi Ngingi ope balinga pena bino so ba moni bino ba se ba solo na bino bien. Libanda des alaka. Tout le monde a sa kabila sa reconnaissance Ngingi po chez bango sa na bondo. Voilà. Moni muto asomba esika ya vandaka akana to on dit mesika o ya vandaka. Si, très bien, c'est comme ça. Muto asomba te asamole kinzela on dit mesika o ya vandate. Voilà, voilà. Ba remercier na biso to pesa ka tant to mona ba bili kitan.
tout le monde va bercy mwana voilà abwaka mais atanga nginga to mabele mame voilà c'est comme ça bayokoli bagida na wenza bayaka basala wana bapesaka histoire ngingi si eza historique babosana voilà tango tanga transi chombo atafanya na gombe ngingi très bien akupela mabeme atali tina kitoko abiki eloko esala po azala transi chombo eza ngingi voilà c'est comme ça libana mboka marei aresonaka toujours ngingi po ese ebende voilà na vie fozaka reconnaissant outi matado ye ofandi kitoki mosima oye na mboka bato ntango oyo mboka oyo ebimisi ye fo remercie bango c'est comme ça mais biso tokoma ignorer parce que po tomona ke owanga ngingi moyo ondima oyo ekozala donc liloba noka suka yango wana koloba liloba nga suka wana olobaki mwana ngiringi pesela ngiringi kumisa commune voilà ngiringoto mabele mame voilà tomona kuba innocent mosusu balobela ngingi le tota bafena biso bakemba nsima te bayemba mwa mbunda mwa boya kiti dumi mwa fo betana batie nzeta kombo babeti esalaka biso bien te eza propre te soki osa mwana ngingi ya solo luka bapiko oyo botama na bango voilà koyeba koyemba eza kidanse te voilà mais alinga nde population esala nini endima yo voilà merci frère tolinga yo na ngingi voilà soki reconnaissant bondima voilà merci beaucoup odio boyoka nde bayiki baopesila babife regola en tout cas wana mingi olobeya te babife regola bafutela mais fa ondima bandeko oyo bozakeli bona veni nyanga na ngirangire donc tosuksi wana te totambola tosala moi des personnes soit après toluka to avancer tokotala bapango bastar mosusu kala nde tosalaki esenga koloba mbombo mona kalanga koloba bo comprendre nga pour la message bamba mbombo esenga tosala toujours pour se connecter la chaîne bino bolingaka mingi ya biso podcast nazo yamino kala mingi te merci beaucoup. Voilà, très cher ami internaute, n'ayez pas de biso pas ça ben mwana ngiringiri pas na histoire ya ngiringiri ça yebi vraiment bastaro ba musicien ba bima pa na ngiringiri on te préférer to fanda to kita tempo na se température na se abete la biso solo to décortiquer on ka ndenge za na découverte yo ça na commune bango. Bonjour Yaya. Bonjour. Kombo nani? Anel Kandombas. Papa Nel ka poza mwana ngiringiri. Tongo. Ato zapi. Déjà dans Ngirengiri, tu vas via Sayo. Aux avenants des quartiers, où il y a Bangonia, Soyo, Karakomora, Bangoana, il vit à Sayo. Voilà. Si tu as visité Bino, le Loto, Yeba, Bastar Nino, il m'a fait la commune, parce que tu as tambour de son abat, tu as dit que Yopeno Yeban Makas. Donc Yopeno, nous avons une histoire pénale, Bastar Ngiri, parce que tu as fréquenté Zana Bango, Robert Ebsoli solo. Bastar baza vraiment bien baza bien na Ngirengiri baza bien babimi awa bazali na Tokaluji aveni oto vani na kwa oto vani ils venir Tokaluji ils veni ingende voilà pour Tokaluji on ezali to bateka déjà bateka bateka on peut kani te vraiment de inaneka kakao bateki yango Tokaluji za vi auto koli na vraiment na Ngirengiri to na baza janta za mona bondo très bien za Bill Clinton za mona ya Tende ouais Tende pour il s'est sur Kenge zone ya Tende qui n'a fait référence à mona ya Nyangara qui na bango na quartier to yuba vraiment va vie na bango ndenge c'est pas ça qui quoi voilà tu vis bango vraiment un peu bien tu vas pas on a bastar mususu Basa mtusi na kutanga nani azaki na Shaba Bercy mwana Bondo na Shaba voilà ouais Bobo mususu bazati comme aux a limité c'est comme si nous sommes sani parce que yo bino zaki na basta grand vraiment aux nini bangwana voilà il faut lui na biso ba après wana babindombe na bosenge na ba mitu zaki na bango très bien babindombe ti kokola na ye menga na ba babindombe ba mona bandali te babindombe ta mona bandali za papa la bango OK voilà bango na mapango moko na entre bosenge si petit sayo on zaki babindombe ndeko kola wana papa bango zaki pepe ndombe voilà molimo pe manakimi babindombe ne papa ya babindombe Zaki na Ngirengiri awa to ebi vi na ye tu petit balle na bango na bango ne fiske ba chute to benga chute parce que il bon cheater voilà cheater ayibi makambo ya acrobat to benga chute ko rouler na pinet très bien ouais
azaki makasi na eloko wana vraiment tozalaki na bango ba façon wana mais banda ezalaki esika papa na bango nde lopango ya papa na bango. OK. Tu par rapport ba si ça normalement pour na batako ezalaki te tozovuni na bango bazalaki bana ngirengere. Bana ngirengere. Voilà, par rapport à ba star no sotangi wana ba star nini pena bazala pena même orana bino ba ya revisiter tito yo visiter bana ngirengere place to bimela boebo est-ce que bazali vraiment ba reconnaissance vraiment bisoti. La façon mon boy ata président na biso faire rigolo ngaza golo. Ça fait rigolo là, il y a une fois ça va clip ya toucher voilà ça comme na nyangara. Ayaka ka rigolo ta fait qui va toucher c'est. Ça on a venu pour ya boyo avant diaka. Ça toucher na nyangara yaka ça toucher tambula wana toucher tout ça toucher na nyangara ici. Bill vraiment na mona ka été ata mona tindi tout mona habilité. Babibe vraiment ayaka vraiment té. Mais tu te le banani merci ça zani mona ngia za kana azarane même ouais so ya zana kini pour baka comme une résidence na poto mais so zana kini azani na ngoto trop bes so ça la binonde ni penata bo faki biso bana do bana ngiringa ngoto ni bo ganga moi trop bo bude ba commune musu parce que biso to la commune ba star rebelle beto na moi lisolo te mona ngiringa ngoto vous s'entendez ni commune ba star rebelle oui parce que commune ba star rebelle to misi ba te rebelle tu rappelles la besoin honneur wana voilà tu as besoin honneur wana parce que tant que faire tout ça qui est l'ingrédient qui faire un ingrédient va faire qui est temps il y a qu'on travailler parce que beaucoup c'est un ingrédient mais parce qu'il fait temps il y a qu'on travailler voilà abane ko travailler beaucoup c'est moi comment mais ça qui soit une orchestre wana à cause bongo bongo nyoso abane ko pesa tenter tant il y a qu'on travailler ça qui vous mentir beaucoup c'est un ingrédient très bien faire à se déplacer qui on a travailler na rumba de chaîne voilà ça qui na bandai il y a travaillé dans Rumba des jeunes, il y a travaillé dans Rumba des jeunes. Il y a Bimaki dans Rumba des jeunes. Voilà, c'est comme ça. Le Wingez qui est dans Rumba des jeunes. Nous avons un mais le Wingez qui fait dans Rumba des jeunes. Ok, vous mettez du solar tout Kaluji, vous avez dit que pas trop avancer le sous le pont, on a battu comme Black Sabi, Souka, ou l'exhibition PAwa. Bombo Kojak, son abosalité. Toi avancer, non? Tu as tout que Montréal, tout que les Européens, le roi Yazabenan, nous les mains à Frana Basta, Alex Sabiso Paba. Tout Kaluji, attends, battre la banque le pont et puis elle a pas Bombo Kojak. Bombo Kojak, c'est comme si le pont la banque Zara. Parce que famille Mbala, na ebipe bango, pas la banque Zalinga, peine la même information parce que na tanga pena petite terre na edoka Simbala. Voilà, tu traverser Sayo, tu vers Birmanie. De quoi avec Sabiso pour tout Kaluji, animateur, opena sala ba maramu, pena na BCDG dans ça ba GT. Comment là ça biso ta bateka le pan tout le monde a ça qui place beau après toi avancer pour Bombo Kojak après toi et ben to ça la panne de quoi zo bête la biso na solo guitare par rapport à musique par rapport à Bastar Ngiringiri donc Bastar Ngiringiri Bastar musique bazar belé donc ce qu'on a ba Kojak puis bon vous avez même oral bon so la bien voilà voilà. Master Penza. Master pour moi tout là voilà. Mais ce qu'on va tout ba quitter ngir pena ke ngir na zelo côté commune salité boyebo. Voilà. Voilà. Si. Bill Clinton, c'est tout Kaluji. Voilà. Bill Clinton, c'est tout Kaluji. C'est ça qui pour un star, il y a Bill Clinton, il peut y avoir un là comme Bill Clinton. Voilà. Il y a comment Bill Clinton. Il a comme ça Bill Clinton. Vraiment. Wenge ou type Pentagon et qui ça. Bill Clinton, c'est tout Kaluji. Tout Kaluji, voilà. Il y a un Bill Clinton. Quand il y a proto sikatoé, on a une idée. Bill Clinton, c'est tout Kaluji. C'est quoi à l'époque, tu as un concert, tu as soutenir Massalanga, tu viens na répétition, tu as un concert, nous savons néné. Tu as un ngiringi, tu as une délégation, nous sommes organisés néné. Vous savez moi banderole, tu as néné. Kojak, maison mère, maison mère, voilà.
donc ya kaka plasaka espace oyo ya vegola voilà ya donc kaka plasaka espace wana le ba vocal tout ya vegola ya ndeko longola ngo ya shetani ko ndeko longola ba vocal tout ya shetani zaki na part mingi ya shetani voilà ouais abatant wana quoi ça va tout ça quoi avancer siko vers le pont banane pas tout kaluji wazara sous te déjà bateka le pont donc ndeko la kisabi soto sur la rage juste libana après to kende pas ba bombo koja kuna liste nanga vraiment na soki information te na bossa na bombo koja za mona ngirenge mais donc to ça découverte de bato solo na ba yiki ba bax na biso ya quelques ministères auto cité ba non na bango te donc toujours na ngirenge toujours na ngirenge donc yaki bateka ngone deux parties hein OK papa tutu kaluji yango bon to komi presque kaluji azalaki OK kaluji azalaki awa eza parcelle oyo na parcelle oyo bakabola yango katikati donc bateka ngone deux parties deux parties voilà kaluji avandi awa eza bene sika oyo asali vi na ye voilà abeti ballon awa na terrain bondo vous avez pas joueur oui joueur abeti ballon non un bon joueur ballon azobengama de choc et city train vraiment azobengama de choc et city train na trop vitesse mbango ti abandaki makambo na ye ya ballon ti awa ti kolongwa awa nde abandaki vi na ye ya musique OK donc tout le monde déjà donc voilà très cher ami internaute bien au monde le pont tout kaluchi yango mateka voilà malheureusement ceux qui bazali to ngado soit ba membre famille ndenge zala ka to avancer ndeko la kisabiso et pas ba bombo kojak donc ngiri pena la salle concert venir mo boza ba 2-3 musiciens c'est que bon na do hein musique musique donc pena musique Samba fula pena ngirengeri ya misa bato ebele mais voilà ignorant bazali ignorant baza mais tu peux pas makambo na tiza vi mo tulandela pena bato tula déporté voilà mais tu sarana bango sur la race ya ba yike mona ngirengeri za mo epele finalement bon mamusu ba mo préféré na mo banda babenga mabana banda me baza bana ngirengeri ignorance vraiment voilà divisé par deux voilà na moto to comme biso vers déjà pas kojak hein to komi voilà mais bazala kaka pas bombo kojak voilà bazaka kaka to bazali kojak azali awa voilà kojak awa kojak azali awa donc ngirengeri bamiso babima na ngirengeri ezalaki na bakojak ezalaki na parci par là bato mosusu oyo batangi kombo wana kojak mpo na bango yango eza awa donc malheureusement aza amikili famille mpe ezali eza awa voilà voilà très cher ami internaute boki nende kwa zotalisa biso penda alakisi biso ba tutu kaluji puis to komi vert pour ba kojak ba famille ezali yo ba membre famille baza bona kati le pont ba kojak ba te kati ba bebo e ba te kojak wa bombo kojak ya maison mère donc garçon bazana suki benji to mikane ko bina makasi wa yemba makasi ye wana donc awa le pont oyo wane ko bimela to suki wa to zana ndeko to décortiquer kaka susu moi si j'ai ndenge zala kaka sikona bombo kojak ni ba do fa na venir ndenge akena mikila poto meza ba musuku moi appelle les raté boni boza bientôt yebeka afina na ngirenge et waza ami to sur la biso dans le normal voilà sur la normal bonjour et azami aza camarade ba vieté ba vieux za tout kaluchi très bien waza camarade ba frère baza ba vieux ba biki to ne baza ba master za ba bomoko jaki voilà et waza ba master OK voilà merci beaucoup siko ndo betela ranta ke mona ngingi mo liloba so aso ekozala si to avancer total et pas ba Bercy eza musika voilà c'est loin au monde Tishaba c'est loin donc Khartoum c'est loin oh là là vraiment si moi na vraiment donc pese la ranta ke mona ngiringi pese la ngiringo to mabele mame pese la bambote pese la bien voilà les émissions ni chaîne biso ya biso podcast ba s'abonner bana ngiringi ya biso podcast chaîne oyo na chaîne o parce que biso bana ngi to lobela bala poto bozo na nga boyebi o bazomona voilà ba Ambroise Japon bozomona bana ngiringi vena tout kaluji bozomona petit na yo azo lobela voilà tu peux savoir des continuations en ngirengeri quoi très bien ouais tu sais bien vraiment en ngirengeri to la suma pangu bamoni ezali ngirengeri mais tozali c'est binoka bambote trop ya koloba fumezati voilà d'accord que chaîne oyo bo s'abonner na chaîne ya biso podcast vraiment voilà
information malamu mpona ngoto quoi. Voilà. Voilà, merci beaucoup Ngiring. Voilà, merci beaucoup. Ngiringoto mabele mam toujours boki nende ko pena bete so lisole pe la suma pangu ya moi des artistes c'est ça il pena bien le kumu toujours Ngiringi ba le kumu toujours Ngiringi eza meilleur commune bisa ba star bele ata musuba ignorant ne ba ndeko balobi mais to so ko bara to ke la ça et pas ba keke star ba tika la prendre suka to ba to sali na Girabi en tout cas ndeko merci pena ndenge to longo li okuna musala pe so zaki to yeno boy donc na bi ke ba Ngiringi wa moni ba li bana mboka ba yebi ba sepela ba to moni mutu na biso les sous donc qui te remarque vraiment voilà voilà ba massa ba sai belé voilà ah puis ça mbote go bon c'est belé ba sai kindo ba uchi ba mbozo Japon voilà tuche ba ngi tuche lokola nani tuche nani Ekima, voilà. Gela on fait Bassato Beli. Gela on fait Bougumestre quoi. Voilà. Beli Bekam à la kin de ça qui déjà frontière. À ça awa, Zola Bekam awa, tout ça maman c'est Beli pour moi ça Beli. Voilà. Donc on ça tout mon de la il y a musique pardon. Musique pardon. On la bango, ça maman c'est Beli. Ça la photo vraiment donc. Donc on a bossa ni vraiment bote ninga regardé na bossa on a bossa na bossa na te mais ta suba combo eza émission vous comprendre mais la pièce bien sur ba mboto. OK. Voilà, merci beaucoup Ndeko très gentil. Voilà très cher ami internaute au progresser tout comme pas quelques missions to commune noté son na bossa nte c'est que et pas ba bikinton to comité mimile ipe bersi mwana to meka tout ça sous ça pemele puis na bosani et pas ba samangwana babi makanza donc c'est que toi avancer pas ba samangwana wana to yeba so le pango ezai to zate après na zunga bino kanito salara branchez toujours connecté na chaîne abiso bolinga mingi ya biso podcast elle marazo mino calamité merci. Voilà très cher ami internaute à tout ça sur avenue makanza na direction ya Gambela na simalanga bongo eza pa ba musicien oyo pena beta yeba na komba sa mangwana donc le pont na bango ti les ali mais moi musique eza uno moyen ko sola parce que musique biso c'est ngaliso ba droit d'auteur donc to kati si pour to pèse la rana sima mkongo na ngai vraiment eza pa ba sa mangwana ni natanga ki na liste pour même ba musicien so découverte ko sala na commune Ngiringi to bana pa ba franco to e pa ba defao tu as pas j'entends ici tout cas louji bon mon libino on va faire rigola bik to comité pour musu ba tatonner boy donc moi distance à ma casse pas mimi là et puis moi distance et puis pas merci moi avec moi distance mais essentiel et important to lagismo ba star moi quelques stars vraiment et puis ba yiki puis ba lobeli par rapport à commune Ngiringi déjà commune ba star amine et bien boyoki donc les bik émission le venir se placer ba Ngiringi nous ça partout dans le monde et pourquoi pas se placer ba boyer na biso ya biso podcast on va mon Ngiringi par rapport à découverte on a ça vraiment ezo c'est pelisa ba abonné à biso sur la chaîne vraiment dans le bar tout ça toujours branché peut connecter na chaîne na bino molinga mingi ya biso podcast vous comprenez qui ça c'est boya tantôt parce que tambola mutaro le gamin caméra ba filma kati donc kini mutamutala mentalité na et puis mutamutala ma raisonnement muso solu ya no bana diloro na soli bana te donc moral est assez donc apena avenir makanza bino mo moni so ke boye on mati lenge tout ke mati molar donc makanza avenue aux principal les benga ngala benga ngo capital ya Ngiringi là to va la découverte moi ma pas bon moi pas makanza donc on connaît toujours ça va découverte la commune Ngiringi mais ce qui on a été to avec quelques communes to ya ça va découverte et ba star ya ba commune on a expliqué bino ba joueur bazali ba judoka bazali ba comédien bazali et puis ba ministère bazali autre fait na Ngiringi le aux ala bon même sur mona o commune bon temps va commoter donc na bi que c'est fait civilo vraiment nazo remercier beaucoup plus bateau vraiment ba s'abonner à la chaîne biso bateau vraiment ça va commenter motiver biso ni na lobaki to banaki ne bande vraiment na so ina chiter la ngai nazo remercier beaucoup plus ba boss na biso parce que ce ba boss na biso te me do te ma biso ba télévision ba ba téléphone na binoté ba ça la biso ka ndenge za la boss Roni boss Yannick sans oublier notre caméraman à Londres on a checké ba bote belé pourquoi pas na pesa ba bote la ngana maman Laura Show ba bote belé la pesa ba bote pe na ba studio so ba linga elle mara de la presse famille na ngana mialu kera mialu tichik na Sephora mialu sans oublier notre cadet Andy mialu pourquoi pas na souhaiter déjà joyeux anniversaire à ma fille chérie Valence qui a désolé les joyeux anniversaire pour joyeux anniversaire dit que Mgolango et vous avez n'a de ça la rango voilà mon student casse mbala dor mbala ba bote belé et puis sans oublier Elodie la maintenance na Bundes voilà ba bote belé voilà mon susu
soda makasi Fortina Mingadi babiso ko megi na El Mara soda makasi azana wana mona sous Sabrina Mwamba sans oublier c'est que les meilleurs pour musique muto ça la fierté musique ndio c'est déguisé ba ta maman nzanza wana na Martel donc ça peut qui tourne makasi très cher ami internaute na comme na souka ina tika pena na tika bino tambo ta bene mission bien mingi ba commentaire bon liker bon partager et puis ça biso makasi il y a aussi ma découverte le autre est comme ça découverte il y a Basta ba musicien ngiringi le bito kozana commune le bito kozana commune nyo so laisser ngabo s'abonner vraiment bon s'abonner tout le baka et biso chaîne ya biso chaîne na molinga minga bino podcast chaîne des actions des soutiens chaîne des actions pour le soutien du peuple ya biso podcast sur bana bitike ngela ba orphelin et ça bino na ebane annonce na ngapi na des annonces dans le bango comme ça comprendre vraiment te balinga sur bon ticket contacter biso na numéro za de bonne cash wana vraiment Nzambe akopambola bino ina chité nanga ina tika bino za tape dans telle émission sinon on a profité soki benanu Nzambe azonite ngala bino pour okutana à la prochaine émission quant à moi je vous dis bye 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 bo c'est la sima kamu za na caméra mais biso mbungu je sais mbungu salam yango wana dans le tika na sima on va faire mon wana aussi télé à la prochaine émission pour okota kodara ndenge zala ciao ciao opesali lobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo na koma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo opesanga ofeli Nzambe tata esengo na ngai ya libela